ata basera en Christ ata ba miège 30 ba tibona mai lokuta abongola motema te abangelo omo boye ezake miège 30 abangelo ko moko boye ezaka non na bata ma côté moko boye tango abongola motema te onga lobi te kasi boloba ba onga moyen na tia commentaire ezati parce que je ne sais pas maman miège 30 abongola motema te asambela avete. Ah, comment pasteur? Jamais lokuta. Mais est-ce que bon va si makisi pe bazali? Omoni na kala pona kota maison ya batu suba no banga ngoki kuna kisi za makasi. Batu suba simba bakisi. Pour bakota na maison mais ouais. Pour bakota na maison. OK, d'accord. Ba no banga. Tala l'époque de ça ika moko. Bon. Ezara nini en fait? Ba leader nyonso ya Congo na loba on na loba bimana ba danseuse na ba tous les leaders sauf rien ata danseuse za fourmi bimani na yo ata za lokola mwana nchuka oyaki lokola mwana nchuka ayi mwana nchuka o ya nani oyo abibisaka makambo alubi trasko ninga yaki siko trasko mwana nchuka siko boni ba mikolo omoni ke mo nde na kangi muno kwa na bokolo parce que peut-être voyager 6 va voyager 5 yana vivre na biso mo boye alukela nga likamo boye bisinga ki pesina yo voyager te nga bipo anya bi na la so ki ngana kamada wera son pe asona mi notanga pe ko monete abena nga pesina nga na wera so tutanga classe moko na la so ko voyager te alingaki yo alors alingaki oboyaki est-ce que ma bête yo 12 bon maman est-ce que moi tu peux chérie bolingo ya biso bana joie bolingo ya motema bolingo ya c'est belé na comprendre les danseuses non comprendre te ceux danseuses azu mobali ou bien abatire na poto bakina l'église to sala masumu to sima bakina ko comment je veux dire ça kotubela kotubela si bango wana nde mutu basimba bakisi mutu tout mona bakina na l'église basala délivrance na lobby yango punga na monde ya musique o tout bomunaka na koma asimba bakisa danger asala makambo besko mona komi na suka abi na kendo wapi ki marepanzali. Oh, tout. Quand la vision rencontre le béton des rêves devient réalité. Bienvenue chez Thierry Bouda Construction TBC, votre partenaire de confiance pour tous vos projets de construction, maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage et bien plus encore. Dans les domaines de construction expérimentés, TBC allié savoir-faire, précision et qualité pour bâtir l'avenir avec vous. Avec une équipe expérimentée et des réalisations solides, TBC vous garantit des outils durables et modernes à la hauteur de vos ambitions. Nous sommes au numéro 38, avenue de la Victoire, commune de Kalamou, quartier Matongé, référence Bibi Play. Pour tout contact, appelez-nous au plus 32 466 249 007 plus 243 811 946 038. TBC, l'excellence en forme entre nos mains. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niema tout se donne. Bonjour, bonsoir, chers internautes, me voici encore devant l'écran. Mimiche qui bingo à mon émission Dis-moi tout chez Solo la vérité. Notre président, le visionnaire Miguel Niema. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Bibiche Boucle d'Or. Une qui était avant chez eux. Elle est passée chez Wera, elle est passée chez notre King Kester. Elle va un peu raconter son histoire. Bonjour Bibiche. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va, ça va. Et au combien de ce parcours dans Mouké? Déjà, au Botami Wapi, au Koli Wapi.
ozala bomona uta kuna Kisangani la oyo kodomine bana kini Ngapela kodomine bana kini te. Bata ba commentaire mosusu balobaka ke non parce que na basi ngo na biki non na mona yolo. Na Avenue Kikuchi vraiment ezalaka début ya yolo. Ozomona après makala, vous comprenez? On a CP ça ba ngasi. Boyi ba Avenue Kikuchi ba na yolo buto ba ke non Avenue Kikuchi ezalaka te. Ezalaka na ngambo au moins toza boyi ke non a to na Saint-Denis côté musto na boyi. Bala ka essayer par exemple quoi comment ça na Brazzaville. Nga na mona yolo Avenue Kikuchi ça veut dire ngambo wana eza makala, ngambo oyo eza yolo. Ado baboye ki babi ozamona makala ozamona yolo te. Bon makala pesa pe ka komi eza pe ka komi isa. Okutami na yolo, okoli na yolo. Nakoli na yolo après on a bani ma musique na koyebika nde mo ba para mo dérangement mais mingi pe pour na kokola na koyena zona Kinshasa. Siko tout peu na kosa lisusu ba on mabiki o na kosaka. Est-ce que boyebi Avenue Kindu na Kinshasa na zona Kinshasa na kola pe asiko na Kindu ça veut dire si tongo bani mamba musique to kibala miki parce que na bana musique mona mki na bana musique na 16 ans zomona mais nga pe na mona yolo mais na koli pe na zona Kinshasa parce que na koli pas tante na nga et tout kuta mama bana CPAT mamba musique et tout donc voilà bato bayebi somba zigida bayebi bato bayebi tipika bayebi donc na mona pe na zona Kin on peut na mona ya ma campagne ya tongo na koli susu na ma campagne na vient de la paix pas présent na Weranson na ko na ma campagne après na je susu na Arles Vert pas présent na Kini que c'est mine donc voilà donc na ngasko na pa mona na ndi mona Kini na ko mbote na pa mona Kini ba zone nyonso za yanga donc oza yolo zona Kinshasa ma campagne poto lisusu Saint-Denis pe donc nga penza naza mwana ya Kini nyonso za yanga monga fule za yanga Arles Vert za yanga poto sala ba maki wana donc na ba Arles Vert wana donc tout nga pe na mwana Kini de zone nyonso tous les 24 communes za yanga nga na mwana Kini. Mais pourquoi choisir ça qui danseuse? Bon, choix qui danseuse par contre pour expliquer tout moi j'aimais bien danser. Ouais, par contre nga non chrétienne na mwana ya Nzambe malamu na mwana mission na place na bato ne ko vanda église za akiola côté malo linga Nzambe mingi no koyemba kuna non ko bina parce que tant on bina Nzambe liboso na yemba Nzambe na bina pardon po botaki tembe po na nini botaki tembe po zamba ezangi nyama te mai ezanyi mbisi te bato bazali kolia te monana bipete bato bayeba kosunga biso na bite po ba frère na biso na bana bakino na bina banzembo wana et tout après one église ok ça veut dire moto maneza église oui eza boye lelo na ebité lelo il doit changer en fait n'importe na ngala rande nini so sambela avant pasteur matane église bala moi miki bano bina d'accord ok na chorale ok lelo yaka passer maman ya te na kaza bon bazalo ko ba majorette boy bongo ba majorette voilà ezaki bongo na vini et après classe à un moment donné na ko s'inscrit et pas papa major si je me trompe pas na limité la majorité avant stade avant match banda ngala bana ko bina donc bato ba yebi bishi monje na peso mbote blandi so boyebi bien na ba feti chose yana ba fimo ba tsaka nzete boso bato bataba dembe o mona ke tono bina na ba nzete to parce que kuna na nesinga n'époque na mso no ki ne classe tour à tongo na tour à midi parce que so za tour à tongo oya ko bina na midi so za tour à midi oya na tongo à partir de 10h au Bini après OK et c'est là qu'on a juste c'est que non avant match bano il moi 1h 30 minutes quoi parce que biso na classe à l'époque même ça lelo tout ça la sport na classe to bina puis c'est tout à fait normal d'accord et voilà et après quoi arrivé que non dès qu'on a paix à son âme m'a dit une question mini ya à ça qui fait et ben moi comme la espérance dans ma bobine et tout
ayebisamaki no nde oza boye ko ndenge mpe nakomi na feti boye yaka torépétaka ensemble nande koaccompagne ye mpona torépéte parce que so bapesi bapa torépéte totondo répéte na ye wana esalaki no wera oluka badanseuse na wera kini basalaki album moko boye je crois intervention rapide baye koya poto babeta soki komona nini Bercy te bayaka hélicoptère ya nini nayebi susu te na 1990 d'accord bayaka kobet donc hélicoptère so eza bon ça veut dire aki na badanseuse nazomona oui aka na danseuse kaka moko ane kobi na shibina na Londres na pesi yo mbote place ozali et après oui en son atindi bato borekete badanseuse nde barekete so badanseuse à l'époque bato banolinga mpe mabobina te bano bon pas kolinga te mais c'était pas comme lelo en fait et du coup barecruter nga nakomobina na maison mère c'était comme ça. Ah, c'est là que côté maison mère. Et c'est là qu'il a côté maison par rapport à annonce. Là, il y a que non, n'est le comment que non qui go te annonce na TV tout le cas dans ce style. On a pas Comment ce que ils ont soubonté? Ah, je sais pas. Ah bah tu annonce que bazo le cas danseuse et toi tu as été là-bas pour na bah au que ça la teste na yo. Non, on a ça la teste té. Au côté même ko. Zabo souvent tu vas le cas danseuse ça veut dire souvent le cas. Oye bobina te on va former aussi. Kwa kina mettre sur mon zule mais la personne peut te prendre à Londres même des choses ah mais bon. Ah d'accord. Mais ça dit ba lu ka donc ça veut dire même so bobina te ba la ki sur musala. De ba la sur musala. Nga so une expérience parce qu'il na wane ko bina de na majoré. Ba popo no beta. Popo n'église. C'est quoi la non qu'on a pas ouais. Ah d'accord. Et tu as fait combien de temps là? Chez Wera, ça fait combien de temps? Bon bah 8 mois, 9 mois bon. Et qu'est-ce qui a fait que ça a été 8 mois, 9 mois ou le mois? Parce que les bases recrutés, ils CP de OK, mais ça a été 8 mois, 9 mois. Bon, exact, non, comment je vais dire ça? Dans notre bina, et rarement, mon bateau que non, badassou soubaya, badassou soubaye. Et après, et comment on a vu Taïmana, badassou soubaya, comment je vais dire ça? Bah, ça a clip à vite Imana. Président Mouni Bawana, au Baraketa qui on a alors tout ça ensemble. Après, on a raté qu'un voyage. Ça veut dire que non, tant où, Baraketa, mais ça m'était mal danser, nous sommes comme bien, tant qu'on a vu après, il y avait trop de concurrence. Non, bah, on a raté la concurrence, c'est comme bien, on a réfléchi, de concurrence, c'est comme Makasi, et puis, qu'on s'en va que non, on a peine à place, non, parce qu'il fallait tout voyager 6, on voyager 5. Il y en a vu, on a vu son beau, alors qu'il y a les camons, il y a qui peut s'en voyager. Ngabi po ani abi na la so yengana kamada wera son pe asona mi notanga pe komonete abe na pesi na wera so tutanga classe moko na la so ko voyager te alinga ki alors alinga ki oboya ki c'est comme betio 12 bon maman est-ce que tu peux pas dire ça et ça ngam na lobby ça n'engage que moi et après le rolongwe OK les bon ba kei après mon ba concurrence soit né belé. Bon, moi, c'est pas même pas pour ma concurrence. Il y avait trop de concurrence. Moi, j'avais ma place. Parce que, na danseuse, à part Chibi, Abinana Zulema, une intervention rapide. Après, il y a danseuse, beta vu tes manana. On a pas Nazaki, mais na bina qui a monté, mais place, na Nazaki toujours. Bateau, vraiment, mamba wenye, bien bota la danseuse, beta na vu tes manana, il y a fait Richard de Poule, na peu son beauté, na nzembone, wana, au moins, là, qui non. Bah tu as ba article jamais ko ya poto ozo comprendre et qui ba dans ça pépé calé ba yaki d'accord ozo comprendre toi qui moi siko quand ne bakala ngo ezala kate na musala ka mo bakal moko bezala ka yo yebika ba ngasko kal na pena muto yebisa ta yo ningo za ko voyager te vena nga biki ntona peso mboto entre na ngo mingi vena nga chair de poule adj bino tu ba bindo mbe na peso mboto stage mabiala na posi ya moto Japan ya papika call ya machine ba vi na nga toujours ensemble na linga bino mingi jide te mon le vi na nga libuga le bino tout na linga bino makasi ba vi na nga tout ba yebinga na maison mais tous les vi na nga tout ça na bango et ba regretta pourquoi nga na yete master na nga dona beja na posi pe mbote a trouver pe na biasi meti lo boye biete fi moi ya pembe za ki wana binya meti la pe boye biete master na nga abeta bebe ça la te do musique est compliqué. Si on a bien expliquer des détails. Toi aussi, ça les lots. Donc, comprendre que non, la tchèque n'a pas cal. Parce qu'on a zo baté après bakal wana.
qu'est-ce que tu as fait après? Au changer, au Luka, ok, pas ya, parce que vous avez pas Kester. Et pas que c'est là qui non avait un chica pas tant on t'a mais tant ta maison na lekana ka wana balabala et tout même histoire kaka par exemple que ça là qui na poto aluka pe ba danseuse mais ba qui na ba danseuse na bango ba beta mboka et après quand on est dans la kana pe bon ba musu ba longba ki ba reketende ba reketa kinga après na ça peut-être sauté et tomara moment là parce que moni na 1999 1998 c'est pas comme le ba fille ba qui koluka di danseuse à l'époque il faut vraiment que non ba ngomone ba l'idée ba luka bino ba bondela bino kutu boya biso bato bafuse bazali na chance bana obondela biso mpenza okimi mpenza oye koluka otishe bino donc etombaki bongo yango nakozaki victoire nasala mpe mosala na ngai ya bien naye mpe poto président na ngai mpe atikanga donc voilà aye kaka ayebi na poto mpe atiki yo mbala moko te tobinaki nabinaki nano mpona ozosoteleka betape ebele boye nasote betape parce que namo on dirait ok, namoni papa bana tamsa boyaki oloba mais c'est pas grave. Non, il y a pas de souci. Non, nabina Zénith, nabeti Olympia na ki terminé ya. Biso ba danseuse ali biso to beta ki Zénith, to beti pe Olympia, tout de Europe, tout ça là yango, donc tout ça là ki 6 danseuses, to bina to sala musana biso pe kitoko, moko azonga doucement na pe sombote na kisa akina moi qui ni pototi, asepe na pototi pour faire na kin. Asenyi président afuteli bi azungi na ye totikali na ba master musu bakende na bango to ba master bakende atikali nga moko ekosala kino ba concert nyonso na beta na nzala nga moko parce que président biso kini kesala bi kino yesala bien te potikala mais après il président tikande ni yana mutu te na famille te bi baninga no bakimi loko bakimi pe débrouiller loko bango c'était un peu difficile yesa mois des semaines mo bona vanda ka wana bakie Suisse batikinga. Parce que non tikala na mali lani pe na peso mbote mère les mères ya bilanga bibishi baninga baki yodi na makabo ndeni ami lokwa pe mère pe alobi donc na kine na kaka donc après ça tikaki nga après tout va bien en Europe voilà. Mais en Europe maintenant qu'est-ce que tu fais aux albums aux sali carrière ou andu ko former ba danseuse parce que dans mon danseuse moi je crois ya Fabriga si je me trompe pas ya Madoa bina ya Madoa na. Je pense qu'on dira salamwani ni morobo ya danse. On dirait ce que yo sali ni ya ba danseuse comme yemba au sali carrière solo. Qu'est-ce que tu fais ou tu travailles juste au bossani maman surtout métier maman musique on bossani yango? Non. Na bossani yango tenga na yemba ka donc ça veut dire ngani za boye pour ça ya robine sila ki ngana mte. Pona lo bango ke no moni nga nde na linga musique pona sala ngo ando linga nazala ça veut dire moni ba star na biso ba Fifi ba Rosette peu importe quartier latin Victoria tout ba donc basé belé hein baby ndenge ba star na biso ba DS ba jolie de ba sala ba tour du monde ba sala combo ngasko tema ya kata classe pour la musique parce que nga ando linga classe mingi hein dans la classe mingi na sala littéral et na sala pédagogie de rang dans la mina tant que ça va tout et tout voilà ba na classe et tout voilà donc c'est obeti fité obeti littéral na pédagogie ça bo soki bo komi na première ou troisième seconde ba proposer ba to na 3 sections pour na mon ko lingi soit péda littéral soit musique. D'accord. Mais après, c'est à toi de réfléchir. Mais pourquoi pas littéral, pourquoi pas pédagogique. Ça veut dire, c'est ça. Mais comme dans la classe mingi, le boss ni singa, c'est ça non le bas. Oh non, la classe mingi musique, c'est là qui au Canada. Quand tu classe pour la musique, il y a un lobby que non. Pour ça la musique et si là qui ngati. Na kata classe pour la musique. Parce que les musique ouais que ninga na bane ko lingelela. Ça nous bon côté. Ozoma ba collègue na biso msusu tinde baza batanga na ba ina batanga na ba sala musique non musique masi bango likolo mais biso ndeti ngana kuta na chanson entre bo vendre cœur ça mo bo présent no pe afulio c'est ça. D'accord. Et alors que nga suna bi que non suna yeba yeba ko tu fallait na continuer na ba classe na nga au lieu que na ke na place mo bo za OK nde baninga ba kimi yo petit ka
on n'a pas les mêmes ambitions, on n'a pas les mêmes valeurs. Voilà. Mutu ayebi eloko ne ngaki asala. C'est pas et on a dit que non le quoi de musique est mankakanga. Et on a chanteuse. Donc pour moi c'est tout à fait normal la chanteuse. Donc l'interpréteur banzimbo nanga na koma apé. Avant que tu aies un comme interprétation, c'est quand tu as fait absolument solo, oyo ndongo lobaki oye okendaki ozalaki pa wera otiki motu moko akana alobaki oyo omata te apres olongwe ovoyage te pardon komata te pour dire voilà na poto te après oye omoni okoti pa ya King Kester sikonde baloba wana osimbaki te ofalo nde baba bino badanseuse bozalaka wana soki osimbikisi te ozobima na chef d'orchestre to ndeni yo masolongo ezala ndeni parce que tout le monde bino nyonso bonia kaka mais après toyoka yango ebimi kosimba kisi yango tofoyeba kote basimbela yango ti ozomona mambo ya kisi yango na toloba ti ngai ta nasalaka musique natala musique na tv en plus naki mona nauti na chorale à part ça nauti na majorette to bana mike baencadre bino ndenge totanga na baklasse ezalaka kino ya cours de théâtre ngai pensala théâtre ya les cours de théâtre cours de sport les mercredis et tout ngai sikoyo na mémoire na ngai na kozwa yango bongo mais sikoyo bao basimba kisi mpe bazali omoni na kala mpona okota maison me bato mosusu banobanga yango ke kuna kisi ezala makasi bato mosusu basimba bakisi po bakotaka na maison me po bakotaka na maison me ok d'accord banobanga tala l'époque donso akika moko bato banobanga shibila na peso mbote na Londres zulema on est ensemble la peso mbote ebele nayebi te bandaka baya poto 2 millions ti lepe tomona te donc eyaki très rare na kala bato mosusu banomonaki mpona okutana na kofi on dirait ekutani na ndoki mpo okutana na weko wana okutani na ndoki okutana na jibi on dirait ke non bapara banomona yango keno batakisi soki oye awa okolekisa motu okoboma motu makambo ekenda mabe bon c'est pas kolekisa motu mais bamona yango kaka ke non si moto abeli na ndako il y a quelque chose c'est pas normal voilà donc ya bato basimba bazali mais nga mpenza na nasimba te poso nasimba ebi nakisi yango ya makasi yango talaka nga na kata classe mpona nakende na maison mais fana yana mabeta berse yango ozomona ke non bao basimba akisi bazali mpe bao mpe basimbaka te mpe bazali ya kosimba kisi mpe eza mabe te oyo asimbi continue eza mpe mabe te kosimba kisi eza mabe te ah ouais non kasi bao basimbaka te bazala mpe kaka na biso ti d'accord eza mabe te okoampeshe motu ndenge nini tobina na bafille ebele basimbasimba bakisi na bango oampeshe bango te apres tomona bamisusu bakende na batémoignage bisusu ebele basopa na baeglise nzambe elimbisanga omonaka en plus eza ebele na comprendre te les danseuses na ocomprendre te soki danseuse azwi mobali ou bien abatike na poto bakendaka na église tosala masumu tosimba bakendaka comment je veux dire ça kotubela si bango wana nde moto basimba bakisi moto tout omonaka na l'église basala délivrance na lobi yango mponga na monde ya musique oyo tout bomonaka nakoma asimba bakisi ya danger asala makambo ebele soki amoni akomi na suka abi nakende wapi nakimaka epa nzambe oyo tu donc soki omoni moko aza na danseuse wana aleki na ye te na koloba oyo nasimbaki kisi nasali boye bango bandima basimba kisi mais soki moka na église bango nde moto basimba je te dis la vérité yo moto babordure bordure basimba parce que balobaka kuna nini okuna bapesaki nga eloko moko boye bayebisaki nga boye omoni kosala danse eza mabe te ana poto eza na valeur neta si eza na valeur mais nakini eza na valeur te mpona nini ya des danseuses baleka baloba tellement bamabe ya balider ebele baloba bamabe ya balider oyo nde balider basalaka bango soki bakoma kozwa basalite na bango bakoma kotiaka na biso nyonso towandeye mo te ebele oyo bakenda na église yo mona mpe mosu abali mobali ayebisiki non il faut ke na église fo basala oyo délivrance ovanda na ndako po vanda na ndako bien na bana fo basala yo délivrance moko boye pourtant basala bango délivrance mais na kati na ye ane délivre te po aza na mambo ebele bazala na bango délivre te babangaka nde ntango mosusu bakisi basimbaka ntango mosusu retour mo ekoya mais na ye moko azaka ye donc so surtout babala
oyo abota oyo akenda ata basera en crise ata bamege 30 oyo batie bango na mai lokuta abongola motema te abanga eloko moko boye eza ke mege 30 abanga eloko moko boye eza kaka ke non nabatama kote moko boye ntango mosu abongola motema te onga nalobi te kasi boloba onga na moyen natia commentaire eza te parce que je ne sais pas maman mege 30 abongola motema te asambela ape te akoma pasteur jamais lokuta nga mpe nalataka boye te nga mpe nalataka boye te nga nalataka mini jupe mponza bapambolanga mpe nalataka mini jupe na nga nalataka nini me moto akwata ndenge alingi ebele babongola motema pour le vrai te eza elo mo baokima kuma toaka na kati ya mokili ota longwa na mokili akoma nzambe nzambe akote nini toaka biso nyonso toza na mokili biso tu toza na mokili tapsake abomai na kati ya église biso mpe tokende église nga mpe tokende église tamso alobi amoni tamso ye moko alobi bo nalingi na nga su te futi nango nga te omoni ka nde oyo olobi ti makambo yango okataki classe omoni ke tamso koolemba nobi bon ok nake na nga tamso nabali na nga pasteur navandi na nga quoi en fait bon kobali eza mabe te mosi obali me batika nga lelo so nabali pasteur ou nabali peu importe musicien peu importe oyo journaliste soki nde nini soki nabali jamais nakoakize baninga oyo baosala danse ke nokuni eza mabe poani tika baninga basala yo osala époque no tikila baninga relève nga asala époque nanga malgré nayebana te babaki so badanse ya kester toyebana te parce que ntango prese akufaki nga abimai nanga te mpona aleka na émission naloba navanda nanga mpona aki na choc président biso akufi eto bao balobaki ni bao bayebana ngonga alobaki te nga nayebana nanga te apa nga toaka 5 bamosusu mpe balobaka te bavana oloba te poni mpoza nona eloko oloba te naloba neti nini nakotela malilene nakotela Florence bango to baba mère na biso ti malilene mwasa kester Florence mwasa kester ma copine jite sali malilene mère de mère na pesi bambote ebele malilene koyoka bata mokili te nasengi bon nasalaka émission mpe moko nandiki nyama na profite naloba kaka loba makambo na bisika eza pa malilene aseplaine nango te je m'excuse donc eloko eza nango te eya teke soki olongwe na makambo wana tikila baninga basala na bango kemona keno osaki émission na migenie me olobaki makambo na ye ya bien te tena bana nga bien te napesaka exemple ya basa mabala keno basi mosusu baboma mabala mpo na nga yangaki malilene aza toujours na kester mineya moni ndeti mpo na nga bon ndenge mambo elekasepelaki te mpo na nini otangaki nkombo na nga etout voilà après bamosusu badanseuse mosusu balobi mpe wana mpe otanga bakombo na bango te otangi kombo ya mare mpo na nini nakotanga kombo ya malien te otanga mpe kombo nini su te otanga kombo ya Florence Bando ma copine je t'aime beaucoup mannequin gros bisous. Non mais tu t'es excusé hein, c'est déjà bon, c'était fait peut-être après voilà l'occasion se présente là, tu t'excuses et puis on passe à autre chose. Olobi osala comment oyemba avant qu'on appelle à s'excuser na nani comme nani on sait qu'on follow midi Alia. Moi aussi ex kaka ngawa deja balobaka ngai ya nabomaka bato awa nabomaka mwasi ne actuel nalingi te ex aza ex mama adidi stone ex te oyobi mwasi asa esu nini epesu te alia mama donc mwasi akofolo midi na senyi bon oh ex ozokontinue kaka mwasi akofolo midi peu importe nasalaki émission moko boye nalobaka makambo moko bato mosusu basepelaki te boye na boye mpona nini ozokotela soki kote kuna kote boye ngai na kote te ngai alobaki kaka kino mopao ndenge eza wana ye moko aza maître ya vie na ye moto akochoisi mwasi nini akoki kolinga so aboyi kote kuna ake kote mosusu pourquoi pas bato basepelaki te bamama batomboki imagine yo ndenge oza wana soki lelo obali estce mobali no soki alingi mwasi mosusu yo kosepela alingi mwana mosala na oyo okosepela me kasi yango eza sikoyo te bosikoyo ata ogangi esalami deja te sikoyo bato nde sikoyo olie baloba na bango nga sikoyo na bakomante na bato bazobenga mpenza na telefone d'accord ndenge oza bongo oza mama soki moto alingi mobali na yo okosepela nango soki moto alingi mwana mosala na okosepela nango mpona nini okoti bakote kuna nga babaki kino kofi nde motu aza maître fallait indi asala choix tomonaka bapapa akala bano bala basi 4
basi 5 tomona nga nayebi na kala bayebani mpe bamosusu bando avanda na ndako moko bayebani to mosusu akoki kosala ne boye na me kosala neti mwa bongo bato basepele te alia na Didi Stone pardon nga na bakofi na nkota te na couple na nini donc nga nasala vi na nga kili ko okande batunaka bino bajournaliste botunaka bato yango na répondaki bafani ne motu bayaki koatake yo mosa kofi alia ataki na ye nga te Didi Stone ataki nga te kaka bafani ex Masia bon wana nga nayebi na mama bon ntango naloba su ex ko misusu alobaki ex mpona nini ben oui il faut dire ex mais maintenant là présentement non mais on se dit des vérités siko boye l'actuel abimaki abiba bale so depuis 2006 donc ceux qui 6 ceux qui 8 ceux qui combien je sais même pas donc pour dire que c'est elle l'actuelle qu'en fait et on accepte so bango ba ebindeni basalaki ba banzonzengi na bango pour komati na niveau wana ben bonheur à eux hein c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter hein et ndenge lobi nzembo olobi okutana carrière ya solo okoma no composer okoma no koyemba okoma oyemba siko interprétaka to ozosa banzembo na yo moko ozosa pe interprétation alors banzembo na ebele na premier mosusu na sisite mosusu na ye bon na interprétaka mpenza na interprétaka neti mama abeti masiki na interpréta on interprétaka banzembo abeti masikini ouais d'accord maman abeti masikini maman abeti masikini ah bon pourquoi tu peux comprendre tes enfants mnenga voir mke trop kena ondeni mais même pas pourquoi choisir maman abeti oui parce qu'il y a bon c'est une femme hein. À l'époque il y avait pas trop de chanteuses bon pas à l'époque ngato na bani mamba ya robina neme ba chanteuse ba kibelete nga o ngana lobo ngana yebi que non yaki quelques-uns 2 ou 3 ce côté kota na ba icône bato ba beta ba grande star bato ba yebana ba mowa ba makane ba pongo love monyama bango wana nana ni mama beti masiki après dessus maman lycée yenga sko molondo mo fanya bete mena ba voix na ye no yemba voix na mama lycée yenga pe na ba kiete par rapport à ma voix ne ba tu oh yemba le quoi lycée yenga eto donc ba tu baze belé ba mambila baza mais ne comment la keno oh to kan saka ki la ka ba donc sous alors qu'il y avait des chanteuses aussi dans la vie pour à l'époque internet ça l'a raté hein ah bah oui to redécouvrir ba to kalandeni sko grâce quand internet kaka nde toyei kodécouvrir que non bon ngana yo kama babetisi na kala chanteuse moko boye akufaki eto après tolokaka pe danseuse non pardon chanteuse moko boye tolita bongola motema donc aye toyokaka kaka me bomona bango te siko na internet ntango ye komonaki o ayemba boye banzembo na ye ntango aki banzembo na ye mama beti masiki ayemba banzembo moko ya bien donc franchement ayemba banzembo ya bolingo nga mpe na moto ya bolingo mama soki pa mama lisi ngano mbe banzi ba bolingo mama po ngolo kutu koloba te mama bilabe kutu koloba te tu vois voilà mais mama bilabe quand même à part ma comme internet mama bilabe to ne ko tali na TV que non ozo mona ba hein tu vois quoi ya mama beti masikini oh yo pe na koloba siko bo na minito bo obi ke naza kutata kutu na nzema obi que je me rappelle même pas quelle chanson de Abeti Masikini et maman Abeti Masikini que je m'étais masqué. Lobela ngai bade. Nini nga nasala pete na muna bapasi ya ndenge boye. Libala mama euta na paradiso. Nzambe tangu asali mobali amoni kaka eloko mosusu ezali kozanga. Aye kosala mwasi na mopanzi ya mobali yo sheri yo banda libala wana ti lelo mpe tozali se kolanda banze mobola zaba miki ya kala nazali ya mingi moni ye nalobako mingi bondima nakota lopitalo mpo na yo nakota makala mpo na yo
meka moke yokanisa chérie meka moke yokanisa chérie iyo iyo sakata. Mais c'est quand so yembi wana babengaka wana bafete ou tu vas chanter quelque part ou ozosalaka barépétition yo moko mpona lobi okuna obisala soki album non parce que tu écris des chansons. Oh, par contre nga nayembala nga chaîne YouTube nanga bato balingaka nga bokende kosabone na Bibiche Boucle d'Or TV bomona banzembo nange eza na interprétaka mpe mama lisi eyenga bolingo ya biso bala joie bolingo ya biso na chérie bolingo ya biso bala joie bolingo ya motema bolingo ya biso bala joie bolingo ya biso na chérie bolingo ya biso bala joie bolingo ya motema bolingo ye bolingo ye bolingo lisano ye lisano ye lisano bisengo ye bisengo ye bisengo bisengo ya la joie chauffe. Ah, c'est très bien mais soki sikoyo tokota soki na makambo oyo ya ndenge ya chant olobi nanga ke yo fétiche osimba te ntango mosusu sikoyo na bakoyeba boye okwatakango kote wana non po vraiment neti nzembo oyo eza pene ya naturel oyo bato mosusu pene ya bazwa Koffi Olomide bon président yanga après Koffi Olomide tobengaka bato nyonso toka baprésident président Koffi Olomide président weransonya di moninga wanga wanga wa bolingo di moninga wanga motema se na yo di moninga wanga ata batongi pamba motema mabanzo motema mwangai se na yo iyo lelingai na yo bisengo ya biso mibale ata balobi baloba ata baluli balula ata baini baina iyo lelingai na yo bisengo ya biso mibale ata balobi baloba ata ba iso yenga mutema nzembo wana me na nzembo ya Koffi Olomide mpe ezalaka sikoyo nakompranga bi nini nzembo oyo to nakoka bi seke Koffi Olomide mpe azwa yango ouais donc moyeke musique ezonga nango kaka. Et c'est permis comme ça de faire ça comme ça là nzembo mutu oyembi yango bongo bon sikoyo bango bayemba loko akufa na ye kipata peut-être mais lelo yembaka nzembo ya Fally yemba nzembo ya Koffi Olomide bakoporto balobaka bazosignale basignalaka sikoyo totala boye mama na ndenge yemba nini bino badanseuse toyebi nde naloba eti opesaki nga réponse te wana opesaki nga réponse te tobe makambo ya kisi tozapango wana kisi tosisi tokoti sikoyo makambo ndenge tobaki baprésident na bino balider na bino babino na bapaster mpe bazwaka bino mpe ya moko oui bayebi bongo mpe na bapaster bosangisa na bapaster na bachef d'orchestre na bino na balider na bino je sais pas bon ezalaka nini en fait balider nyonso ya Congo naloba yango nde na reloba babima na badanseuse na bango tous les leaders sauf rien ata danseuse oza fourmi abimani na yo ata oza lokola mwana ntuka oyaki lokola mwana ntuka oyi mwana ntuka mwana nsuka oyo ya nani oyo abimisaka makambo alobi tala siko ninga ayaki siko tala siko mwana ntuka siko boni bamikolo omoni ke yo moko nde nakangi monoko aye na bokoloba yango tala elongi nanga mpo nde natali yo mpona siko tobanga nini kobima mpe na lider eza assurance te oya poto eza mpe assurance akoachete mosala bole babima ya bango ezalaka mpo baya poto to mpona akoma lokola mwa bapese mwa niveau mosusu na par rapport à baninga est ce que ezalaka mpona poto wana sikoyo eza ndenge balobaki emoni mwana mobali toyoka yango balobaki po totia lokola petit Fally
Petit Fali. Fali te. Petit Fali. Siko, a comme un orchestre, est-ce qu'on est à l'idée? Ouais, danser sur un surtout. Oui. Il y a comme un kakula. Ouais. Kaka. Ben oui. Siko, bah, danser pour passer le bail à poto, tout bon. Na évité, mais encore qu'on la peignon sauté, hein. Ah, nyonso tout te. Ah, Nyonso te. comme si mon kaka. Eza nyonso te. Eza boy. Ba msusu. Au moins, nous, dans la monde qui danseuse. Bandu, ba chel. On dit chel. Oui, chel. Bandumba batele mangana na ebite so bandanga neto kaka o chele bakini na ville moninga bana botama tina ko tina ya poto na kia na ville tina eba ezalaka ndingi ni boîte na kota ti talaka na bani musique moi ke sesa ndako musique poto pona ba ville lo na ya ville ndi yango mais ya bana mususu akina osaki chele na ville poza bana mususu ko ndeti to na éducation za kino soki ka classe ya na tour pour 17 o bima so te ti lobby bande ni po manibanda oko lukanani okoyebe la ville yango ezaka wapi matongi ebandi neni oyeba matongi ozomona déjà yo mozo bakaki no classe ça dans ndako na zoki na sinon te problème siko na ki danseuse ba fille mususu bana ba chel ba bina ba sala ki chel ba bina kana ba boîte pour na ba draguer mibali. Tawa bina ba draguer mibali il paraît ba chel ba bina tout le monde ba témoigner na bango. Moi ça solo na 15 mibali par jour 10 mibali par jour. Kotanga ye kuna ki chel aye kokota na monde ki danseuse kuna kopa ya ki danseuse c'est ça nini et simba. Aye akomi kulala na ba musicien na ba leader ni malingi e komi siko ba kongo ta ba tutu ne moko. Est-ce que biki ba danseuse ba kota pe musique gérage bazali hein? Oui. Et qu'est-ce que quoi moi na mususu na te? Ba ba mususu ya mukolo pe moi pe na 17 ans 18 ba ya mususu ba na 25 ans bazali. Ça dépend d'éducation. Ya mususu pe tina na 18 ans na yebi ba balte a ni ko intéressé peut-être parce que et pas na bango ana tout. Voilà, mais ce que bandumba bazali, ça n'est pas des quartiers. Au moins il y aura kala. Na o bado ba makala na matongi akala. Eza loko ya leloti. Nga na tika kulu na te na tika tinga na ndo saka na nzango kebo ba biloko ba bana lelo ba yebi yango te. Ba ba yebi ka téléphone, iPhone, yo na 12 ans ka iPhone ça na nini? Na 12 ans iPhone. Kile kasi nele ko mati. Kasi de bata na poto bazo tous en facilité tant que d'accord, OK. Tu parles de par rapport à la génération ndenge ko. OK. À part iPhone bo Android kaka na loba. Mais na 12 ans wa mona moko à part ça devoir. Il faut ça kana entre bino na bino. Bo ça ba jemo ko milaso, ba jema balle, ba jema tennis, ko ngana yebi. Mais est-ce que tu baba jouer na basala ngo susu? Ba je wana nga na sala ba je wana melelo ba sala ngo te pona lo ba keno ba dans so nyoko ka bala la ba liberté. O kene no pe bo pe. Bota usko ba leader ba za keno ba na poto ba rakete ba danseuse na sima. Aye bo ba ju na ba ngo pété. Voilà une occasion ni. Beaucoup ça peut pe na carte orchestre pe ba kango pe na makasi po bala la na yo pété quand même. Voilà la union sur tout te. Ba mususu pe ba seda ba nzoto pe ba leader ba ya pe poto ngo te. Si j'ai compris. Attends, il faut qu'on se comprenne. Donc, tout le baboui, tout se comprendre, hein? Pour la question, tout les kango, tout passer dans autre chose. Donc, ce que tu veux me dire que, ba musicien, nyon surtout, ba bima ba danseuse. Mais, ba danseuse, nyon surtout te, nde ba bima. C'est ça, en fait. Bon, mais, ok. Tout. Nyonso nazo betela on pena c'était banana numéro 1 0 banana pour papa tabule tilelo ouais tilelo wasuka ya muke tina le bébé chanda tina bébé chanda ko sa kolimo muke tina inosbi bango tout inos webi tina inos OK, d'accord. Mais abimana bango tout ça dépend mais ça zo moko bango tout moko te so ba ta mususu pe ba 2 ako ba pe 2 ou 3 so pe ba sans nyonso pe simi de bino nyonso pe bolekani na ala mulongo sombo voilà ba pasteur pe alors ba ko ko lo ba te ba ministère ko tout bien ba ko c'est les plus pires ba banaka ba ko luka bino pe ba pasteur. Ben oui. Non. Oui, bah passer bien madame la danseuse. Tika boye. Danseuse moi na bien la danseuse na tchel mi bale ba pona balinga banane. Ba danseuse ba poza je sais
danseuse réputation qui n'a ma bé mais bah tiens réputation qui n'a ma bé mais il y a des mibali mususu préfère bala tiens qui bala danseuse qu'on comprend na te danseuse na tiens mobala préfère bala nani oh ça métier na ye kasi na kombo na ye yo a danser métier qui boulela ki saka nini bimana mibali ebele non danseuse bimana mibali ebele te danseuse so neti okazo ti makala ne bino komata likolo wana balider bazalaki ebele wana bamesani batambolelaka bino wana yo moko awa deja to bani émission oboki combien de vie bango so batikaka bino eza boye biso badanseuse bokotamaki 6 mois bobimaka te bomona te omona mpe mobali déjà mpona omona danseuse c'est très difficile omonele kote nini omonele wapi parce que mpona omona ye nde tovanda na balider na biso fo bapesa o permission avant omona na badanseuse fo balider bayeba tozala bana bato baencadraka biso déjà attends lelo biso napesa exemple bête napesa mpena exemple mo bête lelo oyo orchestre moko songolo mpaka ya monene babino lelo bibiche boucle d'or biso to récupéré tomonaki oyo na émission ok babiso ko ndenge ozaka wana babino ok d'accord il faut tokota to répéter banini okoti mpena maki bakangi yo 6 mois obima te lelo leader bakangi bino koke bino badanseuse bozo répéter bozo bima te 6 mois ndenge oti oloba sikobwe lelo loba ntango akala le batelefone eyalaka te mais so ozofutanga pourquoi pas mais so ofutanga otiki chéri koko avandi wana yo vandi 6 mois kuna tondobinga na telefone ok po tobimaka mpe d'accord eya te keno bakanga biso 6 mois libela te ezalaki 6 mois bona maki mais boza na semaine moko bokobima ta mosusu vendredi samedi dimanche bozongi mpo lundi rep mosala ebandi eya te bakanga 6 mois blocage ya libela te bwana maki mais bwana bajour mo bozonga noko ta bapara bwa bana bato ok kasi na moment noko profite po soki na chéri na oti ya mabe te ata na kilo so bazuzinga na olilango fort en passant namoni tobeta mwa lisolo baactualité namoni makambo ya nani ya notre comment déjà pasteur azalaka kaka chantre aza Sandra Mboyi oui na mobali na ye ekeye ezongi balobi soki bon ce qu'on a dit ngao nayoki il paraît je sais pas que famille ya mwasi si bazongisa mbongo ya libala bavana bonka mpona bana qu'est-ce que tu en penses parce que on dirait ekomi ebele na bafin d'année oyo babimisi yango ebele bama bapasteur je comprends rien bon omeyeli yango mpema nano nameyeli yango mpema parce que eso bapasteur ezalama compliqué nde ezalaki basa bapasteur nde toyokaka ondie basufraka mwa mingi kwa d'accord basufra mwa mingi te bo basa mabala nyonso ya mokili bango kaka te mwasi basi nyonso ya mabala basufraka na mokili parceque ya bango nde ezalaka neti mwa exagéré basi mwa mabala mpe baya koloba babi olokute nango eseki biso tosufra basala mabala basufra makasi baselibatere ye baza mabala libala mama so oli otondi te kokota te mpo anini bato bakota babimaka kasi so ezalaka bien mpo nini bato baboya yango soki bapaster soki ozalaka nde bokofu kanga motema kanga motema tokopesa baexemple te mpe so napesa exemple ezala catastrophe okofi yanga lisusu ezala fo kanga motema soki otala mobali nanga aza pasteur bandimi baliaka epa bandimi epa bandimi nanu réputation ya mobali na ye famille kilikili me yo kuna ozosouffrir yango tomona basi mosusu na ndako ya mabala azokonda so tolikama eloko eza te naza na kaka bien mais ayo nyokwama nde mais ce qu'on est boma libala ya bongo normalement fala alobango mpo aza mosali na nzambe sikoyo namonaki basali na nzambe ebele baba hypocrite te aloba ndeni parce que bango babi bavandi mpona bana babi bana bavandi na bango ndako moko mais baza so mwasi na mobali te peut-être c'était pour régler quelque chose je sais pas mpona bana ya na chambre na ye mais je sais so bato babi mpe bongo donc c'est que komi bachambre mpe c'est pareil bon
bon mabala mpona bana pesa nango problème bon tomona yango mpe bien na poto eza mpe ka epa bapaster te ezalaka mpe tomona yango bien na poto bato basala baséparation de corps ovanda mpona bana mais soki ozala mabe ndeki mwasi nde osufri makasi mwasi asufri makasi parce que mobali akobima na ye abima ne na basi nde mosu libanda asala ne makambo nde mosu libanda yo siko mwasi alikambo wana eza te osani te ta babotaki ndenge nini kasi osa te ndeni parce que boza na bino ye siko ye azobima ne libanda yo kokwase moninga inani asalaka eloko te abima na mobali te atata yo obima na basi libanda akwese ndeni atiki libre te non atika libre te parce que soki mwasi adekushaki ntango wana ntongo kotuna ma bino akendeki wapi voiture nini ye kotika yo mais entre-temps bobwana na bino ozomona boboyana na bino yo siko mwasi kutu osepela so mobalaki nsambi lokwa ake natika na nga alaise nafana na nga lokwa ake tanga ya ngai pasi bandi mais yo aso okie kaka outi wapi otiki bana patata c'est ça la souffrance so boboyani napesa conseil te mais so boyana mobali ko quelque soit bima zwa ndako na okende boko atako to bosomba ndako yango po tomona mpe bamindele eza bokosomba mpe ndako boteki na bino mpe ndako yango boteki ndako ata boteki ndako te mais comment je vais dire ça mais ça veut dire que non oluki ata place moto oki kofutela na yo en attendant ki ozwi bana na soki mobali alingi atika na bana tika na bana so ye mpe esali mpe yo mpe olingaki okende na bana mobali atiki yo c'est la souffrance soki te bakabwana ya solo mwasi nde moto akosouffrir bonga bomba epoani tiki akosouffrir c'est sûr découvrir hein, parce que sa sœur il paraît mais sœur moi en église ce qui ndeni nounou maman pesa compliqué tellement bimila nounou na ye soki ndeni mais bilo mandengwana bon mais ba passer ba pasteur ba passer ba pasteur ba lokwa ba musicien ba landa idéologie ba musicien ya bango siko ya faux ba landa biso bango lokwa ba no ba musicien ba bimaka soki na ba na ba danseuse soki na banani bango siko bakoma obima na bato na bato basimba basak na bato ba intercesseuse bango balanda idéologie ba musicien mais bango siko esimba te po ya kota musique esimba nango ekipa nango te ya bango siko esimba te beta siko fo balanda idéologie talaka so musicien aladi bo pasteur fo atake même la ba musicien aladi ta niveau yo so mona musicien moko balandi pasteur ba ndeni ka bango ba pasteur te ya non ba pasteur pe vrai ba aller non mingi te mais baza 60% ba gouda ta musu 3 3% seulement je te dis la vérité baza te sono baki baza te za catholique kaka na musulman esili de wana siko oto tikali wana toyebi te nani tukona so mosusu ebimi asusu mwa mwasi mo azoloba loba ebele na internet awa boye mpona paster na biso Blaise Manzambe na mwasi na ye nayebi te soki ye mpe so awuti donc mamango ebimi kaka na bafane lane awa boye emati ekiti eza susu te ezoboma kutu na badouble stade de France na baferegola na nyonso écrasant parce que bazobeta lisoko ka bapasteur bon fi yango bon ya bato mosusu omoni visibilité baluka yango mpe ndenge wana te nazoluka visibilité nanga yebi mpo nanga toyebi na biso ye te nga mpe nayebi te je connais pas meme nga naoyeba ndeni naomaka ndenge ezoleka baluka visibilité omoni ndeti Pasteur Manzambe na mwasi na ye bango ta bana kosama na bango po lo bayeba bango basouffrir na musala na makambo na bango pona koluka visibilité baluka ngona marque ana te ata ngani na zabonde ya ona yebana te na sanité na kuforcer te pona luka visibilité na kosela mutu mo bolikambo parce que azoba makambo boye eza mutu la makolo te entre temps ba bloquer pas moi sa pasteur entre temps ça qui ba émission entre temps ayebi bango te de toujours bater c'est quoi la vérité en fait siko basa ba pasteur pe batimba babo ya sumi bayi na bango te na loyenge bango lokwa basa ba musicien babo batimba ata obimina basi kombe to bimina église mobimba ya za kaka siko to sendeni na place wana il paraît balakaki libala na yebi te balaki libala pa pasteur wana je sais pas
lelo na mokili lelo moto ana mwasi na ye alaka libala yo mpo ndimi aboya mwasi na ndako mpona tia yo kasi oyo bayelaka bayeur nayebi te so bayeur na ndenge kidoki parce que soki obandaki na mois de ce que je réfléchis en fait il paraît hein, ce que j'ai vu sur les réseaux obandaki soki kuna soki omona soki na mois de mai soki na mars soki mai un truc comme ça yo na décembre peut-être ya bakable oyo alakaki nga libala mama même pas une année nayebi te bon siko libala bazola ko libala place moto aza daya na mwasi na ye boyaka na église bayaka mpe na église oyebi mpe mwasi na ye oyebi mpe bana na ye oyaka mpe na église wana bon namoni kaka ondie bana basi fo baluka solution ndenge baosala parce que déjà babala mobala motu te déjà mobala divorça te lo mota soki na kolongola mwasi nanga na ndako na tie yo mpo ndimi ata kutu balobaki mwasi aza 7e mbete après les crapauds wana comme chose 7e mbete komi 1 million donc wa bête ya ndeni mutu wana mwasi na ndako donc so ne peut pas musicien tala ne balobaki no ba leader babimaka na ba chanteuse pe ba m'appelle kala ba danseuse na ba chanteuse poto mo pe chanteuse pa bali grand mopao babima pe kala na ba danseuse te ba m'appelle na ba chanteuse donc c'est bon so moni chanteuse keba parce que pona chanteuse andima lelo sali combien des années po akoma lelo madame supporter combien po mabengele madame année moko te 10 ans te combien d'années mais yo dans 6 mois kaka yo na 6 mois so mona keno ils ont makambo ka pona pour toi c'est un buzz azonga ça buzz bon pona ngeza buzz en plus buzz moko kutuko il y a des buzz et des buzz moi ba buzz musuko ni ça peut moi sanda pe ningani ba buzz musuko maka so asisi ya ba buzz musuko moi pa keno ndo to mona penza ba buzz ezali ba buzz penza keno ali ya penza sentir que sindile kera zali koto te to mona photo moko ko follow midi la personne bote photo mo ba pesa ka bisou bo na voiture ko faire les kaka démentir cette vidéo n'existe pas. Awangani. Abana français munene. Awangana. Cette vidéo n'existe pas. Ma femme. Talent moutolobi ba français. À la télé en veste. Ce qui dit, à la télé sur qui nani. Cette vidéo, on a vu assez, n'existe pas. Et mon erreur, moi, bisous, église, ça qui kaka boé, bisous. Mais les confirmations, so moi, ya wangana kina nous. So ça, moi, ça, libana, ba wangano, ba ne, belé, ce que yo ne faut bunda, ce que yé, ezo yé banate. Attends, tu benga, ça deuxième bureau, mais. Et puis, il y a la buzz. Pour ne pas na beli pasteur, na mon, na vu na une fois. Base Adi Donolé na pession beauté. Les célèbres. Les célèbres base. Lixon Kangi na pession beauté. Base ya Willy Kunda. Edino image na bosanité. Base na mona yemba la mo grâce ya frère nanga Adi Donolé mona ekanga. De na mona couple ba mona yeza penda so ngoya na likambo moko boye. Même mutu musato mona ete amone tinga na mona bo so mutu abiso likambo pona yo na ba oui na mona qui quand même mais depuis nza na mona la et puis est-ce qu'il peut ko sali likambo bongo si ko olobi na pasta est-ce que ben na mona qui penza na madame na ye est-ce que pena ko sali kamwana bon et ça n'engage que moi mais ba on ba yebi est-ce que ba sala kango mais ndé na moni la ki bango ya des couples tant on mona bango ba pesa bien na posa ko bala te sikonga na question mona ngana tuna nazo tuna question moko soki atezaki ya solo soki bokene bosali ba partie na bino devant jambe en l'air est-ce que siko lelo faut observation mais sans impact zo mo de bino pe sans impact est-ce que siko penda est-ce qu'il faut observation na invité peut-être te yendi na zo mona asko mo le kola il paraît pe betaki mo simoko boya nani sera nani lidi sera Chris moko pe ba li passa na pa pe ba betaki no ba beza ba beza nkawana ba beta kaye mi bala le ba beta ba sine lo yi dam so baby sine lo ndia moi sina yibe so ba nga pe funa créer pe business nga pe po nga pe na za pe le kola moi si pe ya intel peut-être
j'ai pas les preuves mais nayebi kaka ke non omoi kande bamusicien basalaka bapasteur omoi kande bamusicien babima na bato na bango bamusicien babima mpe kaka na badanseuse kaka te na bachanteuse mpe kaka te na bachroniqueuse bamusicien babima na bachroniqueuse bamusicien babima na bajournaliste ya télévision libanga yanga nazonga pa face bino molobaka bazwaka mpe bino bazwaka bango te na bino kasi bino nyonso te nga zanga nga mimi bino bomonelaka badanseuse babimaka mpe na bino babimaka mpe na bato bayaka kotala bango na baso bango moko basepelaka na bango na mpe na basi mosusu bazalaka boye ko asepane kaka na kofolomi na bengi mpe boye mpe akeye donc bema na bato ebele bapaster ya suku okoloba sala sikoyo paster siko atema ya sikoyo liboso bino sikoyo bovandi baamona bino nyonso leka na biro yebisa se wana leka donc nalobi ke bapaster basalaka même rôle que les musiciens bango nyonso nalongoli motu te nalongoli paster moko te tous les pasteurs bamama paster nde bazala bayebi bakangaka kaka mitema amona so na boye kosala bien te omoni na boye akangaka kaka motema so mpe na bomi eglise olia mpe kaka na mbongo mabonza bato baya kotikala biso badime ya lokwa cope na biso soki na bomi yango mwasi mosusu akoya awa yaka bongo de même ndenge bamusicien kutu bazalaka mo bato malamu bapaster nde mwana wana atanga commentaire moto moko akomi abi mama bese na ye ezosimba mpena mingi te mpo ozoba français mais nga ona lingana otala ndenge epesa goût parce que na français que non il y a non pour dire que les gens azomema ona en fait asala ngo épisode na ba France asala ngo sikoyo épisode on dit partie 1 partie 2 partie 3 partie 4 partie je ne sais pas ça on va partie bon pourquoi s'il y a eu donc ça le comment on dirait on va violer qui en fait na voiture pas là qui on dirait non non mais la voiture maman mais ça peut te dire à ma père spirituel peut au snapper boyer je suis avec mon père voilà au c'est qui ça veut rien dire donc ça maman on dirait bah violer qui quoi en fait moi ça c'est moi nazo comprendre on avait peut-être dû comprendre en gros encore expliquer non on a comprendre mais ça parce que bah moi maman tout ça pour on dirait bon moi en fait on dirait bah tindi voilà bon bah donc pousser le bas les camo mais simbaté c'est un peu enfantin quoi en fait moto mo fata les camo que non loba les camo oyo esala mabo mais simbi pété les camo pepe cité na sens wana que non est-ce que mabe za rande nini to yebi que même ko kosa ba musicien to ba mama ba musicien bona TV bi za pe mabe ya longtemps to ya ka biso ba danseuse to singa ka pardon combien de danseuses ba leka ba singa ba musicien pardon président nga limbisanga même ngata ta donc beaucoup c'est la ba makambo alors toko saka te ngai te yo so mona musicien bon ba danseuse Victor ba leka ta mso moko mibale o président bimaki na ngai azula nganda est-ce que mona combien de danseuses ba Victor ba loba baza ta moko aloba nayebi te moko akoki aloba na ye moko akoki koloba obie baloba opoza azolai nga ndako opoza asalaka me omona mpenza meme na pa président oyelaka nsone non namona te badanseuse mo bazolobaki bakanga baviolaka biso basalaka biso boye basalaka bango boye bazongisaka bango boye quand on dit biso je comprendre je comprends ezalaka na orchestre moko elobaka ya quartier la te parce que orchestre wana bino badanseuse akasa boyokisaka badanseuse mosusu so badanseuse mosusu batula badanseuse mosusu bakose retrouver te mpona badanseuse ya quartier la te botola makambo aloba mpona président na bango c'est pas digne aka même na bana ana bala mikolo pourquoi bango kaka bango n'époque à part na kofolo mi de président bozi na pas dakana ba danseuse to doka pe na ba chanteuse to moi te DS ay koloba makambo to yo mona te ba to biso ba koloba makambo kaka bango ba ko to joli data joli data c'est so mona dia joli data na pe so mbote masera bito so ngena nzambi yo so mona joli data ay koloba makambo wa minene oyo ka balancer ya quartier la te baloba c'est pas bien ya mona ngai te bango bazonga ko senga pardon ngata na koloba ala sengi pardon na bi na ba mama ona shoka bango ba biki nga za mama ndi nini nazo kotela kuna imagine soki mobali no bona sasa wala bango ba c'est pas chez mali yani moi ça question quand le bel makambo ya mabete na bisaki exemple
président Kofolo Mide c'est président na chanteuse imagine de l'autre na belle na qui puis na belle nae na ndi na sabu na banzembo na na ko ba pe président Fally Ipupa a produit ngai président nani mon frère que j'aime bonani faire gola c'est président aussi au monde ba la belle est tellement ébélé nga na za naître na ko za te na nga bobo na sala kaka analyse et baluki yango ce qu'on a ba keno ba donc chose ya quartier la thème bebisa ba réputation ba danseuse tout so sala ka danse ba zo mo ki biso nyoso to kuma bomo yango pas entre autres on a posé question donc bimbo bimangana ba violera bino bimangana ba leader na bino parce que vu que ba témoignage toyo kaka par rapport à ba danseuse c'est comme si vous tous vous êtes pareil non ndepe yo lobina biso ke ba journaliste bino pe ba bino pe bimangana bino ko au combien de ba journaliste ba ministre ba bimana bango surtout que ba journaliste ko facile ko ba danseuse ko mo balenda mondam siko biso facile ali tout le monde a toyo kaka Kenny. Hello. Bisous moi bien. C'est comme bisous la ndeli. Ah, il y a beaucoup de pardon. Non, mais ni poto ça émission. Bosco yo ça émission yo siko moi c'est siko ça est comme une lesbienne. Na lobité. Na kasa détail na lobina kaka. Non mais si c'est fait non mais ce que ça la maka bah esalamaka na kini esalama ebele na poto ngana bo kota koloba masolo oya bato na on maîtriser te na ebité na zala na solo ba na sens que non parce que moi ni yo ko linga te place mo ba fina journaliste non linga de ngape place mo ba fina chanteuse be danseuse ngape général parce que na aime ça nanga d'accord ozomona par rapport à ça parce que mo solo ba kizaka bato alors que bato mususu bon tout le monde na ka ba journal est-ce que be ba musique be ma pena bato ma théâtre on est venu bolongola bango donc du musicien na bato théâtre pe kana ngeza wana ba musique be ma pena bato ba théâtre on est ba na raté bato théâtre ka moko mona o ba sala ba kombo pe be ma pena ba musicien be ma pena ba pasteur le na ka monde mon côté basta mbali baza ko lingane sala bon mais côté na biso ça ne si ebimane si mabe ebimane si ka que non on dirait que avant exagéré ça que binon de bois spécial beaucoup ça makambo na bosala te non ba tout quand il a lobi ba ça tout ba théâtre pe ba bimaka entre bango na bango ba théâtre ma boke total à Congo bango na bo balingana ka kasi bimi pe bango na bango ndenge za yaro maman c'est ngalas na pesi mbote acho bala kala maman c'est ngalas na pesi mbote pas ça kasi mo baboyani baboyani na mobali naye baboyani na mobali naye on peut ou mériter ba ou mériter ozomona ado société maman c'est ngalas na tendance moko tandule keka pamba moi ça tendance abo mobala ba shubidu ba shu et mériter maman c'est ngalas na mobali naye pasteur Jaco tonton Jaco aza pasteur toi ça bon il paraît tonton aza tonton toi ça pasteur ok maman conseil on peut ça na suka to comme na biso na suka o toyebi ke album audio ko ça no ba featuring na yo o ça no banzonding na yo o betara na yo pour finir qu'est-ce que tu as à dire bon par contre na masolo nyoso to betia osiko bon ce qui est tout ici ba mabaku bobika Congo ekoma nango mponga linga suna ba polémique te toko tambula sika pas de polémique toko tambula sika bien bato ba sepe nango te soki tout ami mabaku pour la vie tout ici mabaku bolimbisa ngana o défendre na lo baka pour la musala nanga na senga moto aza besoin sa featuring nanga za mona mosa ne anza mizanya ngapia sa featuring mingi na Jolie Deta na ni Gato Bivens wow bato na les États-Unis Jolie Deta na Angola Gato Bivens dans les États-Unis wana ni ya bonzambe siko na bonzambe kasi wana na faut que les États-Unis to ya kiti koto Jolie Deta o toke na Angola kasi ya to senga ba sponsor président lolo mutimo za wana président lolo mutimo lobini pona que les États-Unis ça la featuring na Gato Bivens na Jolie Deta voilà na nia mokili baza ebele pourquoi pas pour ça peut ba featuring parce que les comme faut featuring président Fally Ipupa za wana pour soutenir biso
ngai pardon soutenir ngai, ça veut dire que non on a besoin à ata featuring était mais là que non label na lu label na kota parce que na banze bon y belé hein parce que le va producteur bazala rater label et ça la bien, pourquoi pas. Donc c'est ça. À part ça concert un peu ça bato déjà té nani aka ma dédicace ka bato nga sous un dédicace alors ça canne comme tu veux hein. Platon a pêché aussi comporte aussi ça quoi. Ah là là, famille Tunda na be si Roland Tunda Mbote, Sylvie Tunda Mbote, Bijou Bolingi na Bruxelles Bambo Théâtre, Geneviève Tunda Bambo Théâtre, ingénieur Christian Tunda Bambo Théâtre. Oh za ka na bien en bibliologie ba mabanga ba tu salaka awa banzembo. Famille Tunda Bambo Théâtre na bosante lolo mutima dia na pesa ki déjà Mbote. Je suis Tumba Bambo Théâtre place aux Ali. Donc Lixon Kangi ya Uli Kunda et d'une image. La bosante base à du Londolé. Et voilà, on appelle sur mon Mbote. Donc voilà, famille Tunda Bambote Belém. Donc bateau non c'est la bien qu'on va soutenir là. Roland Tunda la bandeli Sousso, Sylvie Tunda, Bijou Bolingi. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à toi d'avoir honoré. Donc, on continue quand la famille on kaka parce que tu continues quand les célèbres. Ah, il y a que les célèbres, ben il me taper ça abi zo moment là. Les célèbres en tout cas, Adi Londolé. Ouais. Bien de bonnes choses à toi. Christian le monument, Yoebika, big up à toi. Mireille, hein, il y a Mireille. Il y a le Londolé. Yoebika, yo amuta le padre. To pesi yo basala me belé. Et surtout, encore une fois, bon anniversaire à Judith Londolé et que le Seigneur te bénisse. En tout cas, Olobi. Oh, bazo shit, comment na bossa. Kumase na personne Mbote et d'une image Mbote et belé le mutima donc présent le mutima on est là. Donc Kumase yo émission Sili mais ba bossa ni libanga na yo ba lansango du sous donc on est là quoi. Ils ont mérité, moi, hein. Katouki bien ça, obligé. Hein. En tout cas, merci beaucoup à la régie. Je dis merci à Koumassé, merci à Guy Alta, merci à Aristote Mbonda, et surtout, je n'oublie pas les visionnaires, Megenyema, Papa Ngeli. En tout cas, merci pour la confiance. Et je vous dis, les fêtes, en tout cas, joyeux Noël, bobo sanate ba petit surtout o alikolo wana bobo sanate nzambe yepena muntu à l'honneur il faut ezalaye talaka banengo ngosila bato ba pardon binombo oyeba bato pe auto pardonner biso mutu to oyeba so to pardonner bino to prolonger yango tina 2026 bon parce que la méchanceté est comme moi il y a trop quoi en tout cas. Likez, partagez, on est ensemble. Comme la Bibiche Boucle d'Or a dit, OSCP, c'est binoté, en tout cas, tout ça, il y a encore Bolibisi. Je vous aime beaucoup et je vous dis à bientôt. Bonne fête à vous. Bisous. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Quand la vision rencontre le béton des rêves devient réalité. Bienvenue chez Thierry Bouddha Construction TBC, votre partenaire de confiance pour tous vos projets de construction, maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage et bien plus encore. Dans les domaines de construction expérimentés, TBC allié savoir-faire, précision et qualité pour bâtir l'avenir avec vous. Avec une équipe expérimentée et des réalisations solides, TBC vous garantit des outils durables et modernes à la hauteur de vos ambitions. Nous sommes au numéro 38, avenue de la Victoire, commune de Calamon, quartier Matongé, référence Bibi Play. Pour tout contact, appelez-nous au plus 32 466 249 007, plus 243 811 946 038. TBC, l'excellence en forme entre nos mains.